grand salutation à vous tous. Surtout au Bino Bolela, émission au les podiums. Toujours avec votre humble serviteur, Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Mobala Zanga Mbanda, Ozoe Wapi, Papa Chéri Nabango Nyonso. Surtout Bino Bolinga émission Oyo, Mame Miline Zemba, 13e apôtre, Motema, ya tous pepela mbetolo. Mutaza Motema Malam Lora Yo Azati. Ya Rombiso to Kabela Ora émission Oyo. Velanga José Profa Kisimbi premier à Londres, homme de parole, Yeso Lobby à Kokisaka. Sandra Mouteba, moi ça Pembe, teint naturel, et ça la Zouate, Nina Pembele, maman na Clairon et Isaac, on a battu la émission Oyo, Gadimouya, donc monteur, réalisateur, caméraman, on a limité, boulevard Lumumba, on a toyé à visiter artiste et musicien Moro Boyebi, on a parcours n'est pas mounen, on n'a pas Blaise Boula, où est son Lelo, a décidé qu'il a travaillé na héritier Watanabe. Donc sans plus tarder, Gradi Moya, tu as invité na biso, tu solanaye, tu vas découvrir ce que les années, tu solanaye, tu vas des détails, la carrière nae et l'artiste au beau découvrir ça Mishka. Tu vas t'en ma solo, belé na bike baba lingaraye, baba lingarape miso baba senga ki boluga Mishka, tu lukiye, tu zuye, tu solanaye. En solo italien, orchestre, en Italie héritier Watanabe, en solo Italie maramonion sur détail union sur tout solo ngona Meshka de bomona. Tout le monde peut carré bon habiter tout solo ma solo on te bapé. Ce que zandeni pour y mon volant mamutu betana ma solo. Merci pour découvrir artistes et musiciens, c'est voir le lot. Ezali Mishka. Bon. Antonio number one. Babi a tout ça bon on a site na biso simi marambo mikolo RD Congo des fois c'est babi biso tout. Tu as rdcongo.fr. rdcongo.info.fr, c'est ça. Voilà. rdcongo.info.fr, c'est ça ngadi. Bana poto botala nga motro ba côté wana bana mokili mumba bana Afrique du Sud mangituka ale mangituka moninga ya côté là ngalisa ig oncle Yamasa na trésor y côté là. Botala nga trop mo ba côté wana siko botanga côté bien que je suis un peu malade. Na utika awa na la Kandé hôpital na biso mweza alimeta moi soin et Antonio Aibsingai voyez Antonio number one abinangate Mishka je vous en prie ceux qui bon OK malgré convalescence mais tozali donc pour na binoto bo manganzo to monique tout ça moi tamula ito ça be mission mais webi na lobaka na yoloba koloba mingi mais tu parles oui je parle beaucoup. Mais je dis quelque chose. Voilà. Mishka, le lot est la première fois. On a tout ça l'émission. Et puis, et la première fois, il y a battu belé peut-être depuis au salle départ dans la maison mère, pas à occasion au Landayo. Donc, tu remercies tout que à moi si mon Mishka, pourquoi au Tigawe Rasson, vous préférez que nous n'ayons hérité Watanabe? Ah, elle est passée. Hein. Bon. L'histoire nous apprend les événements du passé et aussi de comprendre le présent afin de préparer le futur. Voilà. Mais mon français quitter Ranson pour voilà. Et j'ai pas quitté Ouera, Natika était pour la Kanga qui était, j'ai pas aussi quitté Ouera, j'ai quitté peut-être le groupe Maison Mère. Parce que Moutaro quitté Ouera, qui a bien quitté Ouera, et Ozara Mampata, et Ozara exaucé, Ozara Gladi.
omoni bato biso toyebi bango wana bon sauf pe so ya kuzu bali ikoza pe bango mais à part ba o wana te quitter so ya kuzu bali bango pe bako quitter mais pour nani o quitter la maison mère voilà nga bina yango eza nango na ningi bato babulaka te polémique petit soki bino mo botalaki pe évolution makamune nazali bomona kaka et nzambe nde mutu aza maître ya temps pe ya circonstance nyonso tosala na mokili aza eza te c'est-à-dire ntina utaka baplace na uti na komi na maison mère nzambe ayebaka eta mwana nzela ne eza boke boye mpe akomi awa parce que phénomène wana ya nga na longwe na ye ndeni na komi pa héritier pour une franche vérité je me redire que j'avais beaucoup d'estime en lui hein amutumo nazaki tantôt ozala mouvement na omona nga biso to ba vision hein parce que vision pe ya mutu makambo etambolaka par rapport à nevi nezokende ndenge étoile nezopesela comprendre nzamba baki oleka okoma pawera et après héritier akolongwa yo po okena on héritier voilà c'est normal eza ndenge wana eza penaka ndenge wana et kotika maison mère nde boyebi nde mutu to ayebi kokendo keno tikino maison mère okepa héritier il y a tant de gens bayebisa ngai yo risque ni ozu yo keno kotika wera tika orchestre wera et puis nando rappeler bango na tiki wera te na tika mouvement pour bato ba tika wera ezaka libota na ye to bato na kati donc yo longwe kuna pour que ne pas héritier si a héritier wana kutu ngabi omoni héritier wana kutu wana binosko nga na nzambe nanga bato il faut pas moi po nde na solo na nzambe nanga maison mais ça d'ailleurs que c'est confirmant parce qu'on dit ko banda zéro na mutu mo ka banda na biko banda zéro la kininga banda ma musique kala tambo banda zéro ate héritier ninga za OK c'est ya ye moko omoni tambo zo ba maison mère ici est confirmant bon ozolinga na répondre yo ndeni pour ba omoni ba question na mnira ba piège pour ba to ta balo azo bouder maison mère ta ekuna za ko bouder maison mère na za pe na droit bouder maison mère so la lingi normalement mais ce n'est pas le cas donc ba to za ndinga pour sa vérité yo ngam ce n'est pas le cas parce que ngane na za bona mutu apesa bato gloire au felete hein opelanga carte na mo le cas okutu yem ta sombelenga ka parce que na Congo le komi il faut le ba mangam sur le combat leader na ebisa weloko Romo abna mutaye akembarane masole kala nani masane mo mutaide na kaka comme na ngabi bota kutu mikolo président na ngabule ngai habite petit ozo na karo tambola na zo pesa ba gloire au fele président va na razu ba gloire au fele ya eloko mo bo ebité c'est pas le cas avec moi c'est pas le cas avec nous avec la team moi ta l'idéologie de la team yé mo héritier lo bakion au monde biso pena ngoni chebiso za pena teke oyepo mon héritier olongolo ba chapeau ogumbi ositite okaye mo biso ni na bolonga ba chapeau boso batu est-ce que bika jani ayaka jani aza mukolo na âge ayaka na répétition na biso aye pa héritier solonga ba chapeau héritier bani ni na boy ajani yo mukona nga ni na olonga ba chapeau boso na ngabo tete tika biloko kuta boyaka kuto yemba pe soute ma mbasoni systématique na mwandenga système pour via aza calme ba libérer moi loko mais aboyaka mama tu bayebi na bango jani c'est-à-dire babilo na salaka te sko bilo na salaka wana parmi bato yo bakoboya bato bako encourager mo teza héritier parce que ba comprendre réalité makambo ndenzotam il faut luka na vieux entouré na bato maele et fongola yo oui tu dis que batutu ba ali ya ba genre na ba genre faut za rapena bango po zo tamuke pa mutu nyonso nzamba sa za mwelo na mutu mais surtout faut za ko linga ko entourer na bato bien ningo za bu na bisio na mbero na Antonio na masanga cameraman malgré Gadi ya Gadi Lubaki petit na Gadi Lubaki ya mamno loba ça dit faut za rapena entourer na bato mo ba pesa pe conseil bien neti biso to na moniteur biso to vanda rabu to fandi mouvement nga kendare moto peri ndumbi apesinga conseil c'est un jeune cadre na FPI wana vous en prendre pour biso to rentrer na jeune cadre na robeta pe sommet trique pa gimbuta Patrick trozo conseil masaro na rosenga conseil wata zanga tango vandi ba BH bazo pesa boule ba dodi dongo mobutu yemo ba pesa boule biso tambola ngandinga tozo fonctionner ndingo na tina ba poto na mona ba maître Paul Jonga baza wana pour encadrement au solo là. Ah, on va mettre Tete Kabo et on va mettre quasi son éminence.
Maître Léaf, Barawana va opérer sa boule. Wana kutu ba boule ya ba maître les amis mingi ba conseil na cadre mo juridique. Pour na mamboye ba otam la ba ozala. Voilà bref donc c'est un peu ça. So bobi ke o tika ki po okende. Omoninga na otika jamais loko ya mukie. Pona kine loko mukie. Na otika pe jamais loko munene pona kine loko mukie. Ça dit nga na otika loko soki na tiki loko moko eza awa eza pona kena o eza likolo awa. Oya osa polémique à ça là. Oya comprendre na ndenge na comprendre. C'est-à-dire na tika maison mais na za siko na watana Gucci Gogan, l'héritier de la musique congolaise, Fuego, La Pulga, Le Magma et je suis au moninga ngabna na commando castré, commando castré. Et puis sera fait mon bout to rama no benga commando castré sera ce school. C'est-à-dire système moko. La picola système moko tika système moko. Des fois, tu vois, et tout ça pour défendre l'idéologie, et la vérité finira toujours par triompher. Et la force de la vérité se retirera, vous allez comprendre d'ici là. Au moins, on a envie ça va pas au cas mais tout développer. Miska, oui, mais on met sur moi en au moins pour la maison, mais ça peut être une négligence, pour bâtir la robe étant mon album, tout ça. Comme sous négligence, on a décidé que le bio qui n'a pas hérité, peut-être qu'on a un espace. Merci beaucoup. Kitoko. Ça dit tant que vous avez Blaise Boula, vieux les disques étaient dans le marché, promotion est l'eau, on a un pas de maintenant yebana. Olo Baguchi, Fuego nani banani, héritier. Nakosi. Bon, yé, Nicodème. Mais yo pouvez bien comme yogana nous. Serge obo no benga cappuccino. Hein? Papa benga répéter Bogart. Hein? Mais comme on nous Serge. On se comprend mon nom ça. Tadé de Montikili. Comme on nous Tadé, si ma babi de Montikili. Mais yé comme on a yé. On a Mishka, sorobo obaksa, nengerita bara monsieur propre. Hein? Ninga bara mais c'est propre les mordants les bonabo wa ba qui mais baba na mi voilà ce que tant yo sanga par exemple miel mafuta nzoi je ne comprends rien il faut sanga kombo na ye o comprendre que batu mususu ba kombo na bango e bani pété ti lelo to ba kombo na bango bon na kombo yo yebi o ba kebele ba yebi non seulement ba kombo na bango non seulement ba kombo na bango e bana teti lelo. Oui, pourquoi ça est banati? Pourquoi? Parce que vie est boy complexé. Il y a ça complexé. La vie est boy complexé. Oh, vie no mo sala ngoya kodiembela. Ba fulo na kichaboala nanko. Musala musa malongate. Oh. Kombo ya kodiembela. Ba yeba na kombo ya kodiembela. Oyebi ke vie na biso emene atobi comme les gens. Oyebi ke vie na biso Kofi Olomide toyebi comme Antoine. Oyebi ke papa Wemba Jules. Oyebi ke ona notangelo. Oyebi ke vie na biso de la forêt na kombo Noël. Oyebi ke a collègue obo travailler na ye. Batu no so bayebi na mer de son. Aza bagarre te. Ti ya da collègue ti. Ya za collègue ti. On garçon ngai bika ke garçon mo boye. Ya idée fa. Bon. Akrakaka momo bona poto akima orchestre na bango a sala 9 mois kuna tanga yogi orchestre lingo sa moi nini ya ma succès aye ko zonga po azonga na orchestre a mema babe na e nante mna yemba fo ti ay bina oyemba ti ay ntemba ba fo omoni ko yeba oyembo bo kana musika fu boya kana ba orchestre na pembe na kati makamna lobo bato basaka musique basana biso baebi. Au moment où le chanteur Morobo, il y a plus jaloux. Lui, il est plus jaloux, animé la jalousie. Lui, il est plus complexé. Vous comprenez? Après, ça pas image Morobo, pas battu. Il y a un plateau à télévision. So pèse image à salité dans mon kiliba et ko kangama et komona na un jour et ko ebanaka. Pourquoi on pèse ça déjà image à salité? Vous comprenez? Vous voyez déjà que ngane na zabo na ko na n'importe quel na kuna continue vandi. Au moins héritier n'engaza bongo goga. Obi goga. 32 degrés, c'est-à-dire esprit supérieur. Il y a mali kolo makasi. Sikoyo, au moins ti goga. Aroya chebino visite bana bayambie bakoti tout. Mais au moment musicien msozo lo bawana. Aroya na luponga bato akotoka mama na pardon, kimisa mwana mutakisa yao.
nganga nazo yebisa yo to pesa ba la double revolver na bien on est banque ça bino na bien na lik double revolver ya on est banque ça ouais pe lik bye lik mutora double revolver lik ba kano wuye moni ba kano ma kwa kanko kolo e beta tin oko karisa ngokoti maboti na kati beta e beta tin au moins yo mo seka makambo do luko seka au moins ngane na sabu je sais me défendre comprendre ba musicien belé bo talent pour bomona bango avant sur un plateau avec moi un journaliste au milieu a Koufi kasi yango bo bromo bunda na ba plateau télévision non mais faut savoir monter to fandi pe na plateau to lo baté na plateau télévision les nini tu sais quoi muto laxi faiblesse na ye hein balo baraboui les faibles d'esprit les imbéciles et ça va faible d'esprit vous comprenez ba imbécile les arbanani ba to ba faible d'esprit vous comprenez je ne pas insulter je n'ai que défini imbécile vous comprenez ils ont encore la définition on a pessi ce qu'on a dans babou ce qui ozolo ba makambu na koleka mission lo ba komba bato supporter pe koloba makambu bato supporter bazong c'est là comprendre si on répondre d'une manière intelligente yo mo zo mo maman ko za bloquer neni ko répondre en côté et komati et komiti otinda et komati na nzoto ti basimba na plateau ndenge lobi basimba na nzoto vous comprenez et là simba mo faiblesse à mutu comprendre mutu wana za faible et atinda ki mutu on a bêti mutuana et ça les sommes pas on a nena dimi boye on a ki bako betaye tout ça ti makambuza na katia boye bité munena mutana katia libandati et on a bêti mettre kimi ya côté na kara bloquer maman ka batami siko batami po ni faka bimati voilà or so bimaki lingo zande mususu tout ça pour na makambo bongo ti biso to voilà tout ça bato bongo ti to biso to bato bitumbango pété to kola na mandemo buso talika ka omona mais mutu baro ego legati ngana komaki na kawa bengaka la légitime défense yamoni na se défendaki mais bon à la face du monde ba monaki ils ont yo pour monaki monaki yo to za noté mona non voilà mais après yango juste ba misi disque fa na yo kaya yimba omoni retirada ils ont hérité un danger ah bino bozolu ka bo se comparer na ye bokoka na été bozolu ngabo se comparer na ye aleka bino kala bozolu ngabo se comparer na ye bo ça jalousie na bino mais atana ki bo papa ndenge fe na biso c'est la barre na rande kita omona ki rande kita ki ba vient sonner ba kuna 65 ans 70 ans ba vandi ba koma fier omona bina ki ah héritier moi na tout luka ki bo papa ta mon papa na ko mukolo abanda koza fier na yo na osala nini ah mwana nga otala mwana za courageux lokumu wana nyonso ezongela kaka fientoni mais ye ba tuno sagani ba pesa ka otamba pe ko banzemu to zomba nzemu ba pesa nzemu yemi nzemu mabe banzemu na yema bien te na bien obike héritier lelo to beta banzemu na kwa concert lelo ezoto okene ba Luanda partout na banzemu na ya wata ba toucher jouer hein ba toucher jouer nzemu ouais ya fait de détresse c'est yo kana bisa to solo bien au moins toucher jouer ils a l'engika parti moko boy partage généreuse au cas côté généreuse on sobu la généreuse yema ilo obi côté généreuse ça puis to yebi ngo pété yebi côté ça encore mais woro encore mais gro kakari kiki krokoko krakacha izagabo ya généreuse yo yebi ga généreuse ezaya généreuse au mukolo sa émission ya généreuse tuna ye bulga que jamais yande nini il faut to mo chama parti na parti ne bubu ke studio ba triquer ba ebimi ya yembiango ka parti mukiwana wa profiter mais surtout o yami balo vraiment jo ba yemela nzembo wana ko fâcher mabe bato muso ko fâcher mabe o sale nzembo ya aussi ko na suka makasi hein oh
muta siliki mabe okomi na nyongo mo oyebati et puis okosa batu na car mo leka moni caro depuis na maison mère na nango yango na za nango bayebi mais mutu musongo na kosa bino na car mo bobu akomo na ml mo bobu ya momi buwa botolio ou hein yo se comparer na gito ke na rapporto zata na car bien te mais on beneza yo moko na lobi hein ça on défité dans sous la personne ça on se comparer na héritier mais on met la peine à maman musique on se débrouiller pour musique comment passer va porter comme agent mais yo quand même aux en grâce au Kenya ou qu'on en a carabin te oublier héritier somba évoque quand ça fait combien d'années pendant somba évoque une voiture achetée à prix à plus de 95 000 euros na poto ya sikana sachet héritier na kini ba pesi mbongo pour banque boye on comment oh on va somme non tant pas battu les toyo solo ba wala eh ba relier à ta famille on va bien gindi donc azan elote azab non Pierre yo za no ta yo bi continuer na banque yo bi ba bien na azan na ngota nsuma pangu ba bile one belé bela azan na yo bien ba bien ba mapangu ko vanda kutu ya keba oh ozo bien le pangu car ezate makolo atambolaka tamsu ya boyne tamsu ozana car mais tamsu paleza la moi boutique pesa la yeko tsara mbongo moi nini boyeko tsara mbongo boyne mama bakar alinga comme les commerçants kasi so alinga comme commerçant c'est pas pour ko yemba pe ça na bula bien ko yemba pe le rezo yemba no bien te o convaincre nous ba tout à tout zo yemba o sa pe boutique na comme no commerçant un tamo be pisse ba nini o te kama tomate mani et ça makamunyo c'est ça là hein au moins yondo zabu o kola master no mobu lelo master na ta komishege yo boya mon ami jongo wa 2000 ans kanga na mona yolo makamona idiofa po ani po master ni mingi ba sabilanga ba ko ba pêcher ba ni na mo ko mo soni complexe ba football tala moni makambo to le kaona miska to beti pe masolo na mo trop avant to beta masolo ya to beta sko masolo a wata mais est-ce que c'est prestataire ba to na mo le roman bo ya 20 de le bel c'est bon et le 20 toni atel le mois 20 toni eh ba autoriser ngata ah ba yo kangsanga pamba faut pas autoriser soki ba autoriser te ba kanga yo donc boza autoriser te o ma zela yoga ça ke boya blaze bu yoga ça yoga uloba kinanga yoke kasi na pesa ki onzela te papa na mama na yeboye bisangai soki nazalaki fruit ya bolingo oh fruit te soki nazalaki fruit ya bolingo oh obi ona yemina ngango oipwani oh avant na mababilo koni ta 20 ni autorisation pour bakangela depuis que nganga kangela mambona faut autorisation on a yemi ngo pesa héritier je pense bien que vous comprenez là bon alors Blaise Boula ah vieux les paiement bon vieux les bout Coco c'est Kowanga nange Kobime Wonalala kina veye Kinume Nambeto na sumba Mbane Balembinde batonton Eh bien Oui bien t'es mais VC là eh bien comme PVC le trop ça peu bon nalinga elo on est trop alingara kasi komo ya langa nzembo oh nyezanga robanzo yem nazala karanga imandola ngana milela kate oh nazanga tope nazwa Robert Mazeya bon monument pepa mbula et ça mbula mena sema mpepe banini mais retirer d'amaba est-ce que et ça la rayo et puis faut que ba fausse idéologie et ça la rayo oui idéologie ni tolo ba biso to ko mana ba idéologie wana ayo pour la bula ngwa question na lobia ça va est-ce que et général te to ta mususu ou be batu
batumbola rote peut-être que ndenge ngomo beta na orchestre ya collègue na yo. Ah, moni bato wana. Oyo gêné bango ba vina bango ba sala ngo na makamo boso ba moni makamo vina yemoko. Ezo gêna ka e po bato ba koloba. Faut ba continuer na ligne na bango wana. Na suka nde ba roye baso ba banani. Omoni ndenge toza kotambola la vie. Nzambe muto elevaka bato. Et elevaka muto mutu na temps na ye. Il est le maître des temps et des circonstances. Et maintenant, nous vivons l'époque de Watanabe Gucci Fuego. Le magma 32 degrés. Tango na tango likambo likambo na tango na yango oyo tango ya wata. Donc ezaboui. Biso to bato vivra sans complexe. Yo yebite héritier na mboka oyo ayemba liboso nanga. Yo yebite héritier na mboka wa sala succès liboso nanga. Yo yebite ka confirmer liboso nanga. Oyebi ngote. Oyebiti. Parce que nini eko empêcher nga po na yeko mano orchestre moko azaki collègue na nga nini ezako ye moko kutu na mare pa bia ya za collègue ya za boya oyebi asala ngo point apanga nga asala ngo pour na kolakisa batu na mokili ke oyo bango ba okanisa yango te nga non sa vie na nga pona nga et je sais pourquoi j'ai choisi Watanabe. Nazana simane et puis bon ba effet nango tango retira de ma tango makambo ko tambola bo comprendre pourquoi bo ebsanga mishka ozangi na raison et parmi bato bazaki oui bato ba poussa ebsanga yo kutu lelo ba mo pesanga raison pour naza mais héritier pour ani bato comment comprendre ko ba go beti pas collègue non obeta pas collègue tendeni obinga na tanga na master o lelo ba directeur des banques biso tanto tanga ba Saint Raphaël to na ba trésor vous voyez na commercial. Aujourd'hui, le directeur des banques, Nabiak. Vous comprenez mon ça? Biso Zara, biso toi côté, Kebabambino. On te t'a parti Kemoya, je reste Kembo, mais grand jour comme des fois, il y a ce qu'on a Qatar. On a biso toi, Kuno, on a Christian Champagne, il va tirer la raf. Après, Loupio Baraf, Eric Boke, au monde on a Zepekenio, on va boire à Zepekenio, Christian Kiame, Bango, Bagi, la classe à Dicolo, les Gabso, mais Bagina, Loupio, Eric Numika, la Bagina, Malula. On se comprend. Lelo Sikoyo, Kabato Bagi, collègue, Wana. Lelo Baba chef d'entreprise, Lelo Baba cadre dans la société, Baba directeur des banques. Comment ça, Eric Louaoula, code signal, Kenzo. Directeur na BCDC. Vous comprenez côté non mais mao. Si consoli lelo natangaki na bango et que mon quoi créer entreprise n'est pas ce qu'il est capable parce qu'azuma kambu abengi ngai il m'engage chez lui. Na koboya kosala na boya salaire pour azai collègue nanga. Bo siko yebisa ngai na opesa exemple. Ba collègue à François Hollande a engagé mon lelo. Yo yebisa ngai ka ndenge za wana sikoyo. Collègue Nomo Boué, journaliste. À Saliban, on peut ce exemple. Oui, que journaliste est belé, ça pas Serge Kaimé, ça pas Zakari. Collègue. Pour n'ani bon mon ami ça, dengue. Pourquoi la question Mobo Boué? La question na hauteur. Et la question bato mituna. Bato bula kaka ba makamo bo na mituna. Nga penande bo moninga ko ka wana pas collègue wana nga ndimika kibongo. Mais naïd mam non ça parce que non sa vie na na sonité. Qui na une maison mère. Tiki na maison mais bou wata vision des akitoko papa retira debima yo mo lo otolo ba yo mo o yemba penati na yemba muke visibilité oui nazali po belé bazana ba kota ba omela ba mona na tenga mona na mais yo mo lo bien muti mais siko oyo gane na s'exprimer na retira la retira da disque Watanabe. Mais tala mutu na disque na ye ninga osaba disque na ye azio pena yembisi yo akoko miyembela azande ka nde mona batu suta ko sa pene to ba longwa po ba faire ba longwa ka basara ba yembisa bato ba poto o benga ba professionnel ba fali même na malom normal boso mais ye alongwe na biso je peux t'assurer que na ba ker ya banzembo biso mto sali to beti oui bato pe msu ba beti ba ali ba baksa po disque senga ba sangisa mais la majorité c'est la team Wata. Tu as confiance à ça, on a dit, oh, mouta bongo. Eh, on a négligé pour l'ambozo, et puis ça a moutou n'angé ça là, papa. On est dans Zabo. Biso pena la team Wata. Au moins, je suis
au moins la bouche autorisée. Hein? Les chefs de la team Ouata. Oyemoro, quand on dit que Babi, toute autorité vient de dire. Mishka. On appelle ça chef d'orchestre. Yango. On appelle ça Yango. Po. Pour un collègue. Po. Oyebi Torti. Koba. Yandoumé Oyebi Koba. Moi, on a besoin de parler. Moi, on a besoin de parler. On a parlé Kaouka. Oui, bien. Aouta il était commenté. Oui, Manzegou Nambonda. Aouta il était comment? Hein? On a rassimé, on a fait ça, on a maison, mais. On a rassimé. Au moins, tu as rassimé, on a compris, on a nemo, maintenant, on a rassimé. Bon, comme Kolobati, on va passer chef d'orchestre, pour yo, Zara, on a bobo, ça, que Zara, pena batebelité. Héritier, à Moutomaïl, entouré de Batomaïl, Soga Vandi, à Salah, calcul, et puis, net. En tout cas, encore une fois, bon, coup de chapeau pour tout le monde. On a une voix autorisée. Mana défenseur, si on peut un système, il y a moto les gabales les gâtés. Et ça, peut être un peu de temps. Si on a moto qui a lobby ma camoufle, il y a ma bé pour n'hériter non. Est-ce que autant que mon micro la télévision, t'as la jalousie na mtema na babato. Neti moi no nani, moi no garçon nani. Voilà comment on va jouer à PC comme mon neti yé pe photo ka pe to ba kombo na photo ning to ba kombo ba to boya ba so bikete. Ah comment on va jouer ancien ex joueur Robino Mundibu. Robino Mundibu. Bozi trophée. Botolo Bape, Bozi trophée. Trophée ba pe sa batu oyo basali musala. Comment les Robino Mundibu. Trophée ba pe sa batu basali musala. Asali musala na ye ba confirmer. Après ce trophée. Parce que Bino va passer par rapport à quoi? Voilà. Bino qui a déclaré pour y a sali et l'heure on a pas toi Bino. Bon, au moins une question est posée. Si vous voulez que vous ayez dopé ce micro, vous devez mieux placer pour répondre. Si vous avez Robino Mundibu, Robino Mundibu, Netier par exemple. A comme vous misale la makambu, sera misale les disques né. Et bimi yemo kazo lingalo kwa disque ne bimi ba mi pesele ba trophée yemo amesa la organisation yemo ka sa bimi si disque yemo mi pesi trophée amisal makam. Est-ce que makam on tali biso tango wandi netiye par exemple a oganga héritier azam poli azo mambigiti na TV kwa masa na yemo boye ana collègue batavani na ye mo pe bino batavani obike ya sa vocalement na gimalela ka grâce ya héritier wana lelo héritier wana ya mo leke na TV héritier ndo sala ya yemba obe nga kuto héritier mtasaki na yemba na maison mais yebi comme le bateau héritier saki yembi sa bon natangelo bon donc héritier na mo adi on est brigade so aboaka na maison mais les héritiers oh bakola émission ata ba wangani yokana mamozo lobo viento ne azaki le mso aboyi mutu brigade ya sala test bonde na yebisa obishi 3 héritier sala tout viento ne vie azomba bien on va convaincre wera ba test nyonso basala wana mishika moni brigade tia sa test oike jumo c'est le anyataibu na obeto masolebite c'est le anyataibu na podium brigade akui héritier ka c'est ni na nyata muninga ba ça rata on nyate boite mais c'est le héritier héritier lobi omoni na orchestre mutako manka kayo respect le roi yazati et na suka a créer makamno a créé abunda na bato mususu ba misokisana na bato mususu alingala tangona ni héritier au moins que parole à celle ko kisama héritier so tuni ba mission ba so sali malamu mingi na mais na ça parce que azai mutu oyo le roi de la forêt no yoka tala donc toi ayema la maison mais une minute et une minute héritier ko créer maman événement abina bomi orchestre miska débrouiller fu na zongi maison mais souka un événement danger la ça m'étonne comme beaucoup la maman obité à Paris mutu so sabonde mais surtout bazana ta balongwe pe ça que l'autre nzambe ganda le wa nzambe ganda ebi c'est que biso batam gitu ebi rien to tuna mamsuté yango na ebi sio ce qu'on est Robino wana poto songa na kamna alingini so ça dit que yo Robino bosali eloko te Robino révélation ce qu'on yamba ba bifo tuna batandula wa ba yebi tina tomba pesa ki ba yebi ba lobi révélation de l'année
meilleur star espoir de la musique. Oh, Robin Rose espoir à musique africaine. Ou bien si ko bébé si azo bimisa biloko na ye bato azobina bateka ngwa yo soki na édition mo okuti bateka seda Robin producteur ne maison ni production maison nini ba produire oh nyonso asala effort na ye moko ana producteur on ma musique musu ya Robert Tamaka ba chigolo musique mo maka ba chigolo momi mo bwa kemba na bande na ye banini on beta pour ça ba gogati donc producteur azate zande mutu mo razo aider na ye obi ka beta na Luanda na sala ma Monique na bar ya ma Monique oui bita ça na saleté parce que il faut que qui s'appelle mutu aluwaki jet pour moni bato basali ndula wa ba pesika trophée ils n'ont pas vraiment dépensé pour hériter ils n'ont pas dépensé pour hériter mais si il faut y a condamné na mutu a chaki jet aller retour pour sa mission na biso et orchestre mumba biso na yemoko wata to ke obeta na ngola pe to beta suna Atlantique sala munene bonga louer yango acha hôtel koliesa avion aller retour faut a condamner peneti bato bongo asali on a et ezobeta na niveau na e le roi a déclaré trophée trop alors zata boro na bulela ke boro ya forme mbisi abe na tabo moni ke mission na mbule zobeta émission mapamboli titinga ndutala etina grâce ka basé l'état là après si nous moté mais madame la biso rapoto pour la té quoi voilà quoi nous robilo mundibu so robilo mundibu papa mundele alors mundele vietnamien amuna race mo ko libanais vietnamien bon robilo mundibu betandule na yo koko tamba distraction to ndeba otinda o beta mabaku pamba ba wata wamona déjà moi trop avant yo basali pe déjà moi trop et lelo yo ikomi comme ça mon place au bazar ça be fort na yo zo débrouiller na yo zo débrouiller na beta no musique no beta no na ba TV beta no ba TV na bi kezande moi passe au côté na les clubs ma fiesta côté wa beta mais beta na ba TV et what c'est beta marate non yo kanditi na boîte ba obeta po non boule que n'allem sous qualité bateau to on pas kabala Richard ou bien ba auto on pas tant on va fiche wanga to musique neza à niveau anate makambutu na vie matande malem kasi ko po ani bino ngo commissaire komana moni asana abunana parce que il a quand même de la chance ba toi ba kondi matege a rosa pe mambozo sala moni na rolo beza bato ba yip na mo sous-estimé quoi mais subitement à travers ou à l'aide il y a systématique wana na cas de gars ya et mon peboué amiko chamo balar et Dieu merci asipotera rosa moi mais asipotera ezama mende yango na obandela tika okota mambozo poso mambozo okota wana mkomo te kicha ko répondre netier kicha ko répondre ti niveau yepena ba niveau pena oui et non musique ba to mona même ba niveau mo bo mo po yepena mutu mo to na chanter mo miyembe miyembe jani yepena tango ya miyembe jani ba ozo pisha za mamna mais ko sauter ningo sauter bon eza mo faux on a boulé la guibo on a vraiment mis na kada to fina remettre pour aller les trophées trop abeta musique ne pour na trophée ka ya ba awate ya ba nini pour je t'assure que biso to disque moment na to kenne ba biti o to kenne ba libanda donc surtout on a vision moi bon même héritier qui surpris que ba pesa les trophées on a et de quel qui parce que ils ont comme ça bateau sans disque marambo héritier sali et bino boko mana ba kiteti mo bona bo bimisi disque teti bozo contre bateau we rabeta awa na ngola no cheli baya fali alobi tembesili bino moto na tembe jiba lobi kindoki bino boyena kibonzambe eza nini au moment mutu lobi ona na okino moko mo malembe na explicitant comme il faut au moniteur on bandi koloba ki kiteti webi aussi na bien la vie soki mutu ayebi loko osala yebi loko osala nani yakala nani oyebi seki moko te bokompela ndo mongo to nani yakala nani
Non, Jordan, oui, bien, nous avons tous à la recherche du pain quotidien. Nani ayaka na nani, oui, bien, voilà. Il a expliqué qu'il y a un mabeti pour impoli pour awa bakoma bato ya batala ka bemission ba changer kama. Alors mabe azo finga ye pena zo laksa nini. OK, bon lo bakaka po atape mutalobi ben bogondi mape kakate. Parce que le lot no même so bato mususu. Obitan to ba miki bando bisa so tang koma mobutu na toilette oyoka. Est-ce que ça va solo? Ils ont le couteau. Est-ce que vous imaginez que vous imaginez que mukonza ndako ya boy neti ndako eza boy. Omoni takata pale. Mukonza pale ya nani? Père. Hein? Mais moi même so maman mukonza pale. Moni ne monde ko confusion. Nangina ke côté mo boy ba oloba trop na tiki. Na kino na ba idéologie. Olobi to beti na Angola to contre 21. To contre ndeni pendant que biso to ina date mususu. Ya za ina date mususu. Angola on ezaka ni 21 ni héritier ni ya Jibem Piana ni ya Kofelomide. Angola eza ni ya Marai Marai. Angola eza ni ya Venani Chaka Congo. Angola eza ya Lita Bemboti. Eza pe evologote. Pour nga pena na limi mi sono beta maso mi sina tanga pe ba vient pour ba motanga ba komo mo ba Angola mususu. Oyo ba fi pe ba sana kanga. Angola eza ya biso tu. Angolais à Mututu, chance wana au bango bazora biso pe photos parce que bolinga te mo qui les ont changé. Maradona a eu la jalousie pour Messi les lois en 5 ballons d'or. Oui bi que le Messi a 5 ballons d'or. Voilà, ba fan à Maradona bo comprendre que Messi pas comme 5 ballons d'or. Vous comprenez? Cristiano Ronaldo les lois Zidane zo coaché. Alors accepter maïle mo beta boy maïle on peut les mots sur tant qu'il peut na terrain so saler la ngoti vous comprenez mais maïle il y a l'accepter Cristiano Ronaldo te Cristiano Ronaldo dans on va 3 ballons d'or ba mbebele lelo ba Cristiano ba seulement comme pe ko le kabon tous en motema ondima angolais ya mutute to contrat mutute tous en force au contrat mutute tous a pe pour au contrat batute surtout ça ka vina biso wana pour Angola olobi na nga idéologie fali pour palobi imbécile. Oui, bara, tu as kalama sanga, où ils ont internet tout le baka. Tu as na skol, tonto skol tembenye. Hein? Sikoyo kalabisao. Tango le baka tembenye. Obi moni mabasa ke zakani. Obi ke komi le pasi na baro senga skol. Akosi. Oh, siko fo banda ko. Fo la musasu tembe. Fo sa nini? Bazonga na ba faire. On a exemple à Mouki. Si vous Jomo Boanamia, a phasé n'a pas l'air, phasé la Mouki. Il a les athées, mon été, papa, maman, téloté. A cola, puis Fossani. Folukati, Fossa tembe poilia. Mais à Saline, ça la tembe. Ah bah, tembe si là. A Koufin, ça là. Tembe si là, n'est tant que tu as un iPhone 5, 6 et bini. Samsung pas bien antiqué Edge nani ne tembe aussi la ndeni so tembe si concurrence ça marché si bon tekate tembe si la ndeni ni même église kala bazo tonga nzambe to banza malamu ya mikebo lelo to komona na mutu mboka lomba tele misi de tembe si la ndeni ni sogi yo lelo uzana sezanga dinani wakina nani ozo comprendre tembe aussi la raté ils ont fausse idéologie il y a une idéologie ils ont encouragé le fainéantisme. Ils ont une idéologie où ils ont et on a eu autant de gens qui ont été sur le Mobutu na kati ya nini ya toilette akoyoka obi pour nini pour ucha makanisi ya Nzambe bonabo ce que ça batu va profiter na ba succès na bango ba komo kotsa ba fausse idéologie pour la nini ba ko incarner bino na funa na lokuta ekangi bino lokuta fini bino butika na kati ya lokuta or retirer d'habitude tout est sur na moi tu la vérité c'est Dieu et mon Bible vous connaîtrez la vérité vous affranchira ndenge moko ndenge oto sangani vena biso alobi kindoki biso biki bonzambe bon atananga na yo na kindoki na kibonzambe oponami tabato ba olanda biso
kindoki na kibonzambe ba bino bonga bola kiseke yazo loba mama be bino nde ye idéologie neza kindoki biso idéologie na biso eza kibonzambe biso kibonzambe ye kindoki soki pe poser la question par rapport à kindoki ya ko expliquer bino pona moni ye mo pelo bi kindoki na kibonzambe kindoki ya kibonzambe na ki so bibongo na ebite ndinga lobela so poser question pour nga na epena ke ténèbres na lumière ba mélanger normalement voilà ndinga mabete nga no défendre lo na biso ça dit tous ba jeunes to ba idéologie mo ils ont pesa ba jeunes makasi ils a encourager ba jeunes na misala voilà et puis makambo des ans eza sous le roi kalati makambo ko motambola il faut ba jeunes ba fungola misu ba sama makambo bien ba lokuta ba futilité ba mamba pam pam ba nini il faut le il faut sila faut tout ça siko makambo ngezali et retirer la tango bima pour comprendre oui ba fait ba beta ba stade atondi ça va nzambe wa umeka ba stade lelo ah il était poigné ça ameki pour simba souti est-ce que bien yo lo baso na kosa so bino nde so bobete na lobi bongo kasi yo lobi bango so bobete simba ti bino nde so bobete osima na lobi bongo ti wa yo mto lobi voilà le roi lobi so to bete osima pour mettre menga lobi boy ba fait ba beta na ba stade oui point na bongo otango na likambo na tango na yango donc oh siko eza tana bino yo gondi mage elo mte mo bino ka fumba mo ela ezo kene koleka ba disque so ba fi ba sala mais bino pe retirada bolobi mingi retirada décembre kutu bo asiri bato oui bi limite c'est bobanga ina bino pe terrain obi tanto e ba mike bobangi ba film tanto e ba mike ko to so ba li pate so bo lando mbango parce que bato ba yi po ba simbe bo ya yo parce que bato ezali po ba simbo te za ba biso ce que to makasi na ba fente oka fente tene ta simbi bo leki wa yango na bazango to sali bango bo fente na bino nga fente ba koyi ko to ba mo to ba boa to mo to ba boa ki o to fente to pesa bo ezali wa parce que to ba vérité za bo banga ata musu bo banga na bino te bo luka place za banga simba so mbango na ya na faire érosion ah fente na devait tant à simba raté bango na kate érosion comprendre donc etirada ezo ndingi na ngona malembe na ngona nini disque c'est vidé disque et sili ndingi za bo semaine oyo aza awa to bandi ba clip na biso petit clip na biso généré tout ça li ba clip na biso ba chant o découvrir ba chanter lo ba jani ba miembe o gande ba yembi o découvrir ba guitariste lui ba Kim Solo ne ba beti pas d'acheter pas d'hold boyebi peut-être télécommande maneto champion voile n'en parlons pas pour bête ba multiplier multiplication bête ba chien belé chef d'orchestre ex chef de quartier latin le directeur artistique na biso voilà bo découvrir bato belé bana ka oyibi pe ba misa bato belé hein na butu be na moi mais passe na orchestre nyonso bozu ba musicien to yibi na butu be na moi mishka kuna oyemba bato bayebi déjà voir na yo bayebi fo héritier bayebi déjà ba musique ndenge betamo mais retirada elo nini sika oya particulier na bino boye na ngona retirada pour na oyemba bato bayebi déjà voir héritier bayebi voir na nga mais neti nga pena bayebi voir na nga mais non bayoka nga penda na s'exprimer na tena disque nayebi ke na sala ba effort ya ba émission sala effort ya mon souci sala ke moi bato baye convaincu mais on a na ba yoka na retirada et quand tu héritier ou tu avec petit fuego la poule galimagma cause à nous sur l'héritier de la musique africaine boyoka pe boyebi mongongo na ineza mais na hep sabino ki boyebi mongongo ne mais makambo ezo ya bokamwa botu na so ezaka yetu eti ça dit boyeba mongongo na mais azaki sous étiquette ya la mouvement mo boye wana oyemba na ba volonté er mo oyemba na oui mais makambo sous ba volonté pe ya nde ba osengela na ndenga mouvement mais sikoyo on va développer pandi akina mamutu ashi aki na ba world na bana et si quand tu vas là il si quand tu vas monter na biki bolobi to lo ba trop mais bon comprendre to lo ba parce que il y a la matière parce que bon bozaka boyoka
on a nzani na memi bino quoi. Donc voilà, yasika ezara biso zara musato sari ka musique. Moi innovation ko za la par rapport à la parole mususu. La parole est à la parole mais façon ko yembe na mélodie bani ni mangambo sikezali na ba mélodie na ba rythme na ba boule to créer na kati. Mangambo sikezara par rapport au même ça to sala ezara ko yemba. Ning mingi bozela ka boka banzembo ya danger. Ba texte mo boya moi sika quoi. Ya ba maloba mo oui, puis il me dit c'est comme ça. Mais pourquoi on l'a quand on m'a dit comment côté côté. C'est ça, oui, banni. Tu as un, mais c'est un gâteau. Parce que la parole est la gâteau. Au bout de tout le lobby, tu peux essayer ces zap na lycée. Ils ont été battus no bon. Yo la tu lamba, pour nani ni blambo la ti, ils ont rougi. Sur le lobby bon lobby lycée. Retirade des Oya. En tout cas, quand on est dans l'auto-ébisayo, donc voilà, c'est la retirade pour découvrir mon bébé. Na pesimbote na ma famille, famille Ngandu, Titi Ngandu, maman na Benito et Jade, Nadine Ngandu, Christian Ngandu, moi j'avais de la partie, na pesimbote na la brésilienne, pesimbote le bas, les langues fonga pena le laï, Nadine Ngandu, na Merilou Ngandu, Laetitia Kiaou, métis noir, pesimbote na Junior Bongongo, une européenne, na pesimbote na Gloria Mapumba, Gloria File. Et puis la pesi batutu balinga ngai bibishi Mustafa o solo laté et puis mbote na ba batu nyonso ba staff nyonso Lyon na bomiebi au Paul Nkoko za na state ba master tout na linga bi notre retour en tout fait solo là au couple j'aime mon mari maîtresse et fille mais en tout oui bien les labino fort Olivier ça za koto le boumé c'est minute solo la kilo. Mon cadeau, il a maîtrisé fille. La PC Chris qui était mon ambote, la PC Christian double impact, malgré sur la pénètre, la PC Mbote, Guy Machinda, Aranabella, Atunio Soba Ebingai, Toussaint Jibonge, mon ami. Il y a ça, vient à Bisso Dilo Mampouya, qui est aux Adeke, Mbalo Mambozaouya, na Canada, na Zaromona Bongo, tout bien à 5e race, Didier Kalunga, Yazaraming, na Trésor Koukas. Je vous aime bien en Angola, Antonio number 1 Doi Antonio, Simbotina. Délégation Benfica, Banabikeko, Bozana Kata Mutema, la petite ville, la petite Litanda, Mbote, la petite Vanessa Kangala Mbote, la petite Mbote, Vivine Saïdi. Je vous aime bien, mes amis, jusqu'à Bomonia, Gaspard Lema, Olivier Mayasi, Krishna Bokanga, Tamaro les Brazzavillois. En tout cas, je vous aime beaucoup. Kalamingi tirada quoi, la force de la vérité. À la bien. Merci. Numéro de contact 081 Nenga Awate plus 243 plus 243 90 plus 243 81 93 98 552 plus 243 81 93 98 552 plus 243 91 98 552. Voilà. Merci beaucoup Mishka. Merci de recevoir Bisso, Yambi Bisso, RD Congo Info. Donc merci nous Yambi Bisso. Et puis merci Nabino non savoir bolinga ki émission. Soyena Mishka Yoana Obolukaki album ici. Ba kotisko étape ya ba clip. Sheraton Polin Katalai. Tant que Robima, to sola suna ba Mishka to sola pena berité moko. Tant to yo album. Neto yo sola su belé. Na pesi mbote mingi na masalanga Joseph Makinda depuis Lyon. Joseph Makinda wadri ya wana. La bosani te master nanga dig ma Fouakadi depuis Australie. Et puis la beauté, la couleur et la lumière Maria Kauka. Petite sœur top. En fait, mbote mingi na Vanessa Isinga depuis Bruxelles, Van Dutch. La bossanité vient dans Joseph Pofa Kisimbi premier dans Londres, Mamé Melinze, ma 13e apôtre. La bossanité sauté, Michel Mafoila depuis Ukraine. Et puis vient dans Vigindo Lumampouya, monté ma fez à Radjabo. Et puis j'ai ça qui est Fomi depuis France. Glodinza ma Norvège. Et puis Dani Bokombe Tsunami, la femme du patron. Et bien là, il y a parlé. Il y a César Nga du club toujours. Et puis Sandra Mouteba depuis Allemagne. Thé naturel.
ça la joue à merci que Jessie Cornelia Jessie Cornelia ya biso to les enfants tous les là yo dans biso la team wata ndé to linga jino bongo ndé to linga mais c'est ça ngadi ah fanda club wa kanga bango déjà Patrick Mpasula depuis Afrique du Sud yo yango wana et puis Djoubek Boukassa à Bruxelles nene na bosanité Nina Pembele maman na Clairon Isaac akoki komona Tyron no glory file Nina Pembele Sanda Muteba abino yango wana bosanité Roger Ngeleka lettre O chiffre 0 depuis Texas donc mon Texas yewana Roger Ngeleka lettre O chiffre 0 obi nani Joe Diatomba ah toto zano apina Joe de Canada imtakabela nga chapeau Joe Diatomba masana ngai na Canada afansa hier ba Christian Champagne mu pemela Eric Boke kami te ba Italie bani bon comprendre ma mieux évoluer il n'a pas dit sécurité n'a pas dit sécurité tozoya na bo sentiment sananga Dario ah professeur étymologie bozani na compagnie au moins makambo professeur étymologie azo luke na poto fort ba yebu ta kopesa ka mbote ba leki po apeka boye pas Roger ata mbote na bana poto dans le point Samour le professeur étymologie la sera ni makambo kende bo monde le baiser belé te mais na pesaka pitanga John Ngana na Canada la bosente Amela Waku de Bruxelles, c'est là mon président Caleb, na salut la musique, na fait mon mando qui est avant la poudre. La bosse le maestro, alors Jamba, on a eu biga guerrier, tout ça, non, petit nanga zadio, na lele binoto, c'est là. Petit nanga Christophe Katende na Gabon, na bosse insulté petit nanga Archim Congo depuis Tunisie. Donc il y a bien un nanga CM de serviteur, na bien Antonio Kauka, les gens de la presse congolaise, mon balazanga manda, tout ça na bino kaka, donc il y a tina souka. Tina suka to tika bino botanki tina suka la ba so cheli ba nga cheli bende na mona pe mutute ba journaliste aboye RD Congo foka ka pas ces anga di club wa ya ba soda tanga mikumi so biso lobite so biso to miku moni ngo ba journaliste aboye ozomona ta su biso